Miriam Mokonzi na Cynthia Kapash basangani baza prête pour na détruire. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Miriam Mokonzi na Cynthia Kapash basangani baza prête pour na détruire Karim Mokonzi. Miriam Mokonzi na Cynthia Kapash bazui mwana mwasi oyo babengi Temer Nyanga na mura de la presse neti ba base na bango neti ba lieutenant na bango oyo bako détruire bako neutraliser Karim Mokonzi na bato nyonso bazalaka sima ya Karim Mokonzi. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas bandeko nanga boyebi yango malamu. Cynthia Kapash ye na Karim Mokonzi na kanisa ti bako tikalaka kuyokana vraiment ndenge bazalaki te. Miriam Mokonzi na Karim Mokonzi yende na yebite soki un jour bako yokana to bako yokana te. Mais eloko ezali awa Miriam Mokonzi a créé ba base ebele. Cynthia Kapash ye azanga ba base mais eloko mokonde bakomi balie bakomi na force bango mibale basangani elongo parce que baza sikoyo na ba élément oyo vraiment bayebi rando. Donc Miriam Mokonzi asala makasi atinda ba fond ya ndenge na ndenge azwa mura de la presse mais sikoyo oyo auti kozwa sikoyo Temer Nyanga mwana mwasi wana en tout cas azali randonnette ya masekite azali randonnette ya mukuse te. Bon aza randonnette ya mukuse elobi ye moko mokuse ya rando non mokuse ya talo comme tel to koki ko bengaye mokuse ya rando. En tout cas, na landa ba vidéo ebele yeye na landa makam alobaka azali randonnette ya masekite aza na force vraiment ya ko neutraliser quelque batu oyo bazalaka sima ya Karim Mokonzi yango oyo nyonso aza sima ya Karim Mokonzi boyeba vraiment boza na adversaire ya masekite soki o monike o lingaka kotala ba video ya bato mosusu te o mesana kaka kotala ba video ya Karim Mokonzi na bato oyo balobelaka Karim Mokonzi malamu. En tout cas nakopesa bino nyonso oyo aza sima ya Karim Mokonzi oyo a défendaka Karim Mokonzi neti ba charge ba défenseur liboma ya Karim Mokonzi Rose Pombo, mère fashion de Nantes, maman 5e vitesse, Mia Temo, etc. Bino nyonso wana en tout cas bolinga te boluka moyen ya kobwaka misu surtout na page na site ya Temer Nyanga
parce que soki bino bokobwaka misu te bato ebele bato mosusu oyo bazalaki kobwaka misu pa na ye bakokontinue kobwaka misu pa na ye po aza wana akokoma mpe na babone ebele akokoma mpe na bato ebele bakolanda ye na ntango azali kotanga kombo ya Karim Mokonzi na ntango azali kosala babombi na ye contre Karim Mokonzi eloba ye moko alobi ke akotika jamais Karim Mokonzi bino ata bolobi aliaka na kombo ya Karim Mokonzi ye akosepela alia na kombo ya Karim Mokonzi pamba te Karim Mokonzi alia na kombo ya Fali alia na kombo ya Wera yango yepe akolia na kombo ya Karim Mokonzi kitoko na kanisa mwana mwasi wana pona bokoka ko défendre pona bokoka ko sala nyonso oyo na sima Karim Mokonzi ekende ndenge bino nyonso bolingelaka ndenge ngape na lingaka rando ekende ebongi boilandaka ye pote bozwa biloko ndenge ya ko défendre soki bobeti ye kara boyeba ye akobeta bino karate pe akopupula bino kitoko parce que bino boyebi oyo yasalaka te me ye ayebi oyo bino bosalaka ayebi oyo Karim Mokonzi asalaka pe asangani azali financé na mamimi oyo azali Miriam Mokonzi wete oyo azwi kombo ya Mokonzi naki mokolo me akomema yango ti na lilita na ye kombo bakokoma na lilita Miriam Mokonzi yango wana aza na posa atikala ye moko mokonzi aza na posa teke bazala ba mokonzi mibale moko aza ikone atika ye musika no ye soki aya na monde na famille ya ba mokonzi aya po atikala la sel lisil mokonzi oyo akozala na site yango Miriam Mokonzi asangani na mokuse ya talo oyo babengi demer nani na mokuse oyo ya Cynthia Kapaz basangani le trio mikuse pona kokoma milai na kati ya rando pona rando même oza mokuse ya talo to ya moins cher ou bien ya Coca-Cola soki opopoli kitoko soki sali rando no kitoko soki o neutraliser mémoire ya adversaire azasusu kokoka ko bougete yeba okomi mbala moko mulai to bataille nyonso ekomi ya yo sakolata talon d'âme yango wana ba oyo nyonso bazalaka sima ya Karim Mokonzi boyebake guerre ezali sikoyo ya somo na kanisa ya solo bitumba to rando ya solo contre Karim Mokonzi et bandinde sikoyo pour moura de la presse alobaka pe apupulaka ndenge bino moko boyebi en tout cas somo azangaka malobate aleki même machine oyo salaka ba neige na obwaka ba kopupula bongo oyo aye Demer Nyanga mwana mwasi wana modèle asalelaka oyo yabengaka ba analyse mais ngana yebi yango rando tango asalaka yango monoko na ye soki eza koloba koleka machine oyo etangelaka biso mbongo na kati ya banke yango wana naza sir na be element oyo ya minene bazalaka kote ya Karim Mokonzi bakoka na bango kodétruire bato mibale wana pe kodétruire Miriam Mokonzi na Cynthia Kapaz mais soki botali bango te na ndimi te bokokoka ko détruire bango parce que boyebi technique ya adversaire te soki bokangami kaka otala ba site oyo etia ba titre ya kitoko pona Karim Mokonzi oyo elobelaka Karim Mokonzi kaka malamu wana mususu botalaka yango lisusu te po epesaka bino kanda na kanisa sikoyo kanda bokoyoka yango na matoi de bouche à bouche to de oreille à oreille ou bien de cheveux à cheveux ou bien de perruque à perruque to koti kutu na perruque
po Cynthia Kapash yepe asengi guerre na Olga Kabelo akomi kolakisa yaye ba mèche oyo basali na matiti ya kokoti mais lokola batie yango couleur mwindu alingi asala guerre na Olga Kabelo kunande en tout cas na ndimike akokoka po Pamela Shekola aza na kati ya Paris alobaki oyo batekelaka bino kuna ezali ya mabe oyo ngana za nango ya kitoko mais kuna pe na yebike akokoka te po Olga Kabelo azali préparé côté ba Kabelo pe oyo yaye ezali vraiment original na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.